Les Gaulois et les Gauloises, rendez-vous des Amoko le 4 août, Jésus de l'Alliance à l'esplanade du Palais du Peuple, avec le jeu de la francophonie. Na bengisi no boya wana tola sabon ki bondoki na bonzambe, tola sabon ke toleki bango nebele. Na bengisi bana masina, na bengisi bana njili, na bengisi bana kitokimosi, na bengisi bana selemba, bana bumu, bana lingwala, mabele, na bengisi bana ya gombe, na bengisi bana bandal, na bengisi bana bumbu, na bengisi bana kilingasani. Boya wana tokuta na bino le 4 août. Biso zonaka krekeche tokoti pung topesi le maire nasima oya mpiaka zoba ya tokdidax et puis que foboya tise foboya no epelé foboya epelé pour soutenir papa Hervé to biso zara de parce que ba warrior ba na kanda Palais du Peuple na ba bougeant ya elo wati na sabanze tone no mo za to bougeant lo la na no lo la ngokena ngwa ba bougeant de stade ça dit kiji Egi Fouendende, papa Chimbo qui se réveille avec les drogues. Donc, comme on a illuminé, il y a Moutoumoro, Azasugi vampire. Donc, il y a Moutou sanguinaire. Autant la penaza sanguinaire. Donc, il y a des goûts qui t'ont yamanike bandi wapi. Na suki na linzaka do na mutus to na kat do na baratende ni na ko expliquer extraterrestre ya bon. Donc il est penaza extraterrestre. Donc attends apparaître na mboka zo mona ka ke batu wa ola mboka ke mboka le pays va mal. Az elembo ya manike o mona ke le pays va mal. Manike. Et on zo mulwa batu batana na clip Maiken. Clip moi comment va fanda rabo ba éthiopien ba singaka ba jaro manike azali manike azana problème en nutrition wana maman prince babia maman moi na boya ngaite batu bayate obanda bango mabe invitation ko ardoise mais avec divin ba invitation en bois netika kabasali ya mona Joseph tata moboko ya grand menuisier ba invitation en carton n'a pas follow nango jardin de Dieu invitation boy bongo ya mukolo fait tilata mabe maison divine a bossa libinoté a tchelibinope promotion ngolé ya pamba maison divine bali ngamboka boité vous êtes trop amoureux du pays wow divine vous exagérez on n'aime pas le pays comme ça on n'aime pas le pays comme ça. Solo. Je suis avec Madé Sobana. Je ne sais pas si Berly est déjà prêt à me inviter. Tous au moins temps au solo, on a Clégie Show. Et puis on a que 20 minutes de solo. 20 minutes, on va parler des papas avec Ferrigola. Et puis, Batumsous Boya, on a comment Madé Sobana. Berly viole vos alagits. Bonjour Madé Sobana. Ouais, bonjour Mayo, Clergy Show, Clergy Moto, Clergy Mai, donc Clergy Mokili. Ouais. Kinshasa balabala mbwa pe kinoa soso ujana. Tout ça qui tiro. Kinshasa balabala mbwa pe kinoa soso ujana. Karane va impayé na makamba bilamba. Papa abana otu yeyo bataringe. Donc bataringe de Ferrigola. Pour ceux qui au koli makasi. Okoma bataringe. Donc ne na kola na komela ya moni makamba. Qui challenge ba elengo a lobby. Ba elenga challenge. Il y a défendeur à la spiritas héritier Watanabe. Ayaki na memi ngomba aux alada informé il a si la ne pemba à lobby bo tina Jacqueline rada fo azora makamba tu ça nini là c'est Jacqueline na e tu c'est Jacqueline bon tu c'est Jacqueline à lobby bo ma Desobana so vraiment za sa père yone bosala émission au changer 10 costumes 10 chaussures 10 ceintures 10 lunettes différentes dans des missions. Bon, la nisango yonae. Voilà, ana. Défendre à la spiritas. Comme moi, ben atika moi. Défendre, ebi nanga eti. Na on a spirine. So gina yé défendre na ebi eti donc na ko foule bimbité. Na zabe prophète était Elina la Moussa bimbeto Jésus. On comprend. Laissez les morts enterrer leurs morts. Donc bango fu bazana ba défi nano ya ba nyongo ebele ya ba stade ya ba nyongo ba basha batu donc ba beta stade kasi te faut que ba pesa les meilleurs par rapport à Joël ba pesa les faux ba pesa les faux ba pesa les faux les gens na bena martyr ba pesa les faux ba pesa les faux
Donc kota la taille na ngape kota la makambo na banda kala oza kop na ngai nyama kor na ebike ayebi makambo na zo solo la Kinshasa balabala mbape kinoso so ujana donc ngai na boko la bana nga na lisa bana na mata ba avion awa donc ce qui est inspiré na lingia mekanzoto na mutunde tingai donc mukuwa moko na mamba bilamba aluka ba ekeko bana na bango kitambo basala ba jewana. Moi je suis un grand garçon nga utalaka munene na ngalo papa wemba atike la liste des bavards il y a ba musicien. Oui, lui n'est pas chanteur, lui c'est un sapeur, lui c'est un cordonnier, lui c'est un venturier, lui c'est un marlaton, lui c'est charlatan, lui c'est vagabondage. On comprend? Parce que vagabondage, banani, charlatan, banani. Donc, on comprend de bonne façon de tirer, c'est un parlepipède. Pourtant, les gens qui ont dit dans ma belle langue, c'est une mélissie trop. Donc, na lemba pour mélissa. Donc, il y a une place où on a robot Haïti. Donc, ceux qui ont des démons. Des sources pénales. Ah? Des mots de sources pénales. Donc, azo lugelo moko boye sika ko kufela. Azo alo muta otinda pe faire part na liwa. Otinda faire part na liwa. Donc, il n'en répondre non répondre pour on se connaît pas na Kinshasa awa na sala makambo ebele na kotsa ba clip na pesa pe cop ti lelo ba balata ba couleur botala ndina lati. Yo tango bisanga mambo sentir tale loko na bengana na makolo na kisaso na raranga moko. Mais bébé ba leader ba ba mbongo ba li mais tale lo nga na bingana na makolo o bengani nini na bengani lo mo mabe dara ça fait 3 ans déjà na zara nango ba bazando ti bazu ba confinement pour na gali pasio pour na lipop ba kanga pe na zando confinement mais Olivier zo na nga image ya lipop gibo kopolo ba na ebike ba okende pour na ba single ya fi rigola mais aba ko komati wapi on a ça ma le sko teleminani le na zana ba impresario ko telema ba na zana ba impresario so zo mo na combinaison ezate pour na francophonie. Ils ont un impresario. Non, là, ça rend quitter un beau canongai. So, on a fait on a la crosse. Donc, ah, ben, donc, ah, t'as beau béni nani, donc, ah, on a jamais toi coupé. So, on y va bilingue, nanga, y a un bilogo, on a la tara, m'sou nanga ngamoko. Bien lunettes, nanga kazal, na on a matara ya bateau, ah, ou balinga rafi rigolati. Ok, rapidement, il y a un abisso, on a bien un Kouloutou, Charlie Prince. Auto ça la live, mon à Facebook. Warrior, Mayele, Gaulois, Zoba. Warrior Nasir oyoki yango yo tant que Gaulois yo mibenga su Gaulois to mo mibenga bataringi yo tant que bataringi tango yoki totali vidéo ana yo mo en soi olobomi lobele nini koloba vraiment belete donc Charlie Champlain Oyazaki frère Nabiso confrère Nabino donc comment on a monté ma mabe tina ba niveau ya bongo. Donc, et là que ça qui est aux arabes forts, tu sais ça on a que petit on a fort, on aux arabes forts. T'as regardé bah mec qui au kamuki, yo deux 12D, on a sénégalais. Pour moi on a vu ça on a mon arab donc au kokate. La personne a des mains et m'briller yo. Tu sais benga Gaulois zoba, ozo s'attendre ni ngana au pek ça ba Gaulois ba s'en charger na yo to ba yo ka yo ma. Ko benga mutu zoba. Tant yo benga une autre chose on benga le premier. L'échec n'a pas monanité. Pour Zoba pe a rappelé na Zoba naï. Pour le premier na Zoba a qui zingité. Pour tia bima le premier c'est que oh il va tirer le na foufou. Mais les derniers a batamaï linda Zoba. Vous comprenez? Donc le premier na Zoba a Zoba dit. Pour y a bimi le premier ndé aussi longtemps ba Zoba ba ebélé na kata salle. Le premier a Zoba a Zoba dit. Mais les derniers abatamaye les Nazoba. Expliquez biso philosophie. Donc philosophie on est dans makambo yo komona ke yo zo benga ba Gaulois ba zoba ba wakiki soki ba abenga wana. Ah abenga wakiki nan. To wakiki te ba warrior. Ba warrior mayele. Ba warrior ba ko mayele aussi longtemps bana bana na berceau. Comment on a warrior ngana comprendre raté ba benga warrior. Ngai net na âge na ngasona warrior c'est comme une malédiction. C'est-à-dire quoi? Ils ont wa bébé moi na maman. Non non quand tu vas bondir la moi na go let's go non. Biso ba Gaulois na donc em soupe ba Gaulois ngona no ba koti matière benati. Ndesi mutu tango Charlie Prince. To mona ba Gaulois ma bandi ba la raté. Il fait les bandits na ezo kene vers la fin de l'avenir. Sozo mona e mutu amute o mabe ya kimokolo. O senti ke mutu ya umeli na kimute ya mabe. Aza s'oxyder inconsciemment. Mais éviter Gazan Luki. Et Aza va vidéo peut mutakaliser. Quand Ndaza bongo. Yoza nango. Tenaro kote selu wana te na buzoba. Moi na ngata la chombo nanga.
Comment on a bolumbu ya tata mokolo bongo ya ba âge ils a déjà démodé. Pour yeso ka zaki moi sia ko koma na âge ya ménopause. Waza mokolo ha. Na biso otala ka ibe. Mais bozalaki na e comment ça papa Hervé. Na bozala na mona ka bango nde bayaka. Na mona ka bango. Bayaka nde bayaka. Yo mona ko ya banani. Na mona ka bango nyonso nde bayaka. Ngati na koma bataringe po bataringe eza nini? Au-delà de 10 ans. Ce qu'on sali 10 ans peut même pas perver que esprit na autre chose que diembela ba golo ba tuti yo poko mi bataring de bato tout ba golo baza maya sika o lo ba vena biso nsoni ba maya sika comprendre ba golo ba maya sika yo mo ba esprit dans solide moto dans son mec qui fait na 10h na 10h15 ba yi em sunga na oyana na 30 attaque bataring na tsaka ka moi lo par rapport à show wana yaki ouais vous comprenez donc ngai komona ye Charlie Champlain ko tala âge na ye aza papa ya bana alukana no asilisa ba fourniture scolaire bana atika ko luka ko benga zoba mais traité bino que azo ça la promotion mais so bona posta bo passer information bo kidnapper ba Frank Stemai o ba lobela piste fali poupa bo kidnapper ba Vincent Chiluzi o mona bo tiki chaîne na ezawana yozo mona peut-être place on ndireza moins gratitude nga bana na botama ko na yebi ata Frank Stemai ya ngode bana na botama na kisasa na yate ke na uta soki bandundu soki lubefu to sankuro bandanga na botama na yebi jeune wa to yo tangera ko yebi Vincent Chiluzi na yebi Vincent soki vex na yebi Saint Vincent de Paul les écoles na katsangiringia Saint Vincent de Paul mais ya Vincent soki Chiluzi wana nga na yebi nga ite na yebi pe na ite yebi quand même Fifi siwa Fifi na yebaka ye mais le na mona repe soutien mona yeli soutien na mona ki soutien mais na yebaka ye série moko buitanga zaka no utaka Afrique du Sud ayebaka mo anglais makasi par rapport à français donc na kutoa petite sœur moi na yo à 7 ans aleki museki ndingi aleki na kigolo mais ya zukar liboso na o zalaka sengo na katanda ku omona bébé na mna bota misika basombeli berceau po yo zaka dia na ba berceau lido folo ateleki munene ekwesaka pantaloti premier passeport na nga muta sailanga na visa firigola pourquoi sailanga pona ba fille de fer tina biaja francophonie na stade ayebili pourquoi ba iloko musuna boya ka koluba premier passeport à vie na affaire étranger na koma na prince nde abusu na ke a ba moura na ba telemi libanda na ba yebi ka prince ngai tu vois donc ko camion ezanango lo mo boye moyen de transport eza moyen de transport et ça la épée bien à taille na eta la moto mokuse donc biso to bata milai ko mona e mokuse na e sunga e na transport ko il a mérité hein il a mérité ko tala moto merci ngali ko tala moto motango lobi boye il a mérité ngana c'était ko tala moto ya choko na moi makasi atika na couche moko wa Michael mandima te ka billet aza moto ko féliciter museki ni matika na couche moko na la photo na il y a 2001 l'accent chumbo na charge na sala na la photo na donc omoni babilo mususu tozo mona lelo lobiso babito zong sa na ret bino wakana ngotso bo pini replay ba zong sa pena batu na taya kala tanga bandai ko bungela feriko la siron ba Karim Mokonzi ba makambo to solo la on comprend Karim Mokonzi ba makambo to solo la ou donc c'est la président Nabino atika la oza président na bisoté mais ça président Léopard oyo nga ba pesa nga ba titre tout na kati ya Léopard ba benga nga 5 ba benga nga général ba benga nga ba titre belé taka na zona titre ya général manager donc la vie na nga Clovis Mfipa donc nga pe na zora titre ba benga nga sénateur en vie sénateur a vinde na suki na ngopo Nathalie Boye fona pema na kolisi bana na maternité ya moluka ina kangaka makolote nde na fongoli pe bango lelo na J7 na fongoli bango na pembeni ya faire la palzuri tu vois donc na fongola ki makolo po mokile ba bango ndenge lelo ekomeli bango donc nga na mpera mutema ya ko kangela batu nini ti mais batu ndo bazoya na bango bazoyebisa bango te ke ndako boye bokuta na ux bokuta na yeme ya zawana mutak mukreken kinsa donc mutema mabe na mambo bilamba moto ya yambo mukala ya ferigola pipitre na epe lisusu mwana papa ba ona mama bango madeso bana soso ba kinwa ko luka salaire
Et oui, que la francophonie fallait pour pas y ça la fermeture. T'es bon, bah, si quelqu'un pour pas qu'on rapporte. Biso zonara, krekeche, to koti pung to pesi les mères, nasima. Oui, goya, mpiaka, zoba ya autodidact. Et puis que Foboya no est belé. On le dit. Foboya est belé. Pour soutenir Papa Hervé. To biso zara de parce que ba warrior ba na kanda. Parler du peuple là ba bougeant. Ya ele ko ati. Na saba nzetone lo mo uza to bougeant lo la na no longo la ngoke na ngwa. Ba bougeant de stade. Vous avez kiji. Et qui fouendende Papa va bêter le 28 le 28 au bison de tout ça stade. Donc stade on a date au messana au bougeant. To ningsa ngo déjà takanga mona ko yana ningsa ngo déjà. Dans la collection on a bitsa ben impresario boué na ningsa ngo déjà. Donc on est cop na biso ningsa ngo. Taka masamba débat donc ba ko tika la ki débat ba ba suppléer Jacques. Donc vous papa bino ranson vous comprenez que papa za papa que kozongela c'est trop dire omoni ba vero ranson baza ba moko ba pilier ya ba carrière ba faire rigola pa lezoria na ba papa chéri baza pe ba moko ba pilier ya carrière ya faire rigola pa lezoria omoni les sales c'est là en famille après ba lo barango qui le sali. Donc ils allaient qui n'a pas moko babando ya wana ka ninga pe na monaka donc bazo ya bazo lia bazo fula likelemba de mitu même ya batu bala ou mela raté pas bunga pour oyi baté o ya kotsaki eto abimisaki moi ka se retrouver na Mariano faire rigola atso salaki pour ba ezaki na mwana nungu Flèche d'aller accompagner au retour. Vient déjà Salaki et le Romoro Bouezaki Mounene par rapport à Makambo à Salaki à remercier à Bengissa Batou malgré Ezalaki tout s'entendait qui n'a pas peut-être tout vendre au Zélangote mais via voix qui l'esprit n'a pas dit ah non faire rigoler en temps ils ce qu'il faut n'a libéré donc Batba comprendre que ngana et tout ça na loko té aloba kango on peut faire rigoler zone ici et les sous le 26 août oyo bakozala na ba verron pindi na kati à Londres wana na occupé combat ya maître ninja courage toujours na ebike kozala ko gagner na yo maître ninja sikati nda ke bunda catch na mundele kuna maître ninja oyo ka moko ya garde ya Benson ouais donc iza moko ya marambo verron pindi ya sola ki na ngana ne champindi donc ba bonne chance yo za déjà abiso na ebike kuna ubeta ba makofi ya solo le rôle maître Jip Bilanga makofi maître K au centre ville donc nyoso le kana bien. Je sais pas Berlivre parce que j'ai des choses à parler, j'ai des choses à dire. Hein, Berlivre, vous ne voyez pas que je suis trop froid. Le bataring et la carte à Paris. Ah, tout n'a qu'à allez là, on peut fort. Et Mayatouma, pas tout n'a qu'à ah, Mayatouma. Na caméra. Il y a un rôle bien en gâté. Un rôle barabola, mon peu ça les merveilles par rapport à Joël. Habillé biselang ma déçoit ban. Après ça nga pointure, taille à costume, taille à mbati. Ah, de l'eau à soulever la gamme. Ouais. Toujours bien ngaye pozo kaye. On sala la vraiment na ben on retrouve na ben 20 minutes de solo, 20 minutes de solo malgré mission to pesi pena shoti to lingi mingi zala nenge kei boy. Tant oyo ka gel show par rapport ba propos tozo tenir contre Ferregola. Yo zolo banini maniqué ba propos tozo tenir contre femme ya boss na bino. Olo banetini. Neka koloba Kolobandets na ba insecte to ba indigène ya ba jarwana to ba antivalère ya ba to microbe ya ba jarwana nani ezoko senga ngapi na kozala na zala fona ba désinfecter ngai po batwana bakoki ko contaminer ngai po bazalo wa maladie contagieuse donc comment la microbe le rôle à maniquer un indigène antivalère donc il dorment avec les chimbos qui se réveillent avec les drogues. Donc, comme on a illuminé, il y a un vampire. Donc, il y a un sanguinaire. Quand il y a un sanguinaire, donc il y a un goût qui est un maniqué bandi. Na suki na linzaka do na mutus to na kat do na baratende ni na ko expliquer extraterrestre ya bongo
donc il est penaza extraterrestre donc attends apparaître na mboka oyo uzomona kaka batu ba ola mboka ke mboka le pays va mal as elembo ya manike omona ke le pays va mal manike de omona batu batana na clip Maiken balakisa ba clip mo bakoko mo bafanda rabo ba éthiopien basingaka ba jaro manike azali manike azana problème en nutrition wana mama Prince Babia mama mwana boya ngai te nga malamu nakufela mama ke nazala mama lo manike malamu sanini nakufela mama ke nazala wa mama lo manike c'est perdre sa temps manike perdre sa temps mama Prince Babia mama na soko mama star mama na manike kuto alimba manike koma likambo Adem taka mère boti mwana tali mwana mbala ngai te fo Adem na ba out bo chanze nga mwana bongo siko mama ya bongo ngai madiso bana nazwa simba te wana tanaka na wanga na hivi so mumuna no beba wanga ni mama te na wanga na hivi po yaza alo vampire comment na alaksa pauvreté ya mboka wana manike komona ka manike alaksa pauvreté ya mboka donc bano tout baza infecté na yi pe bana ona ba ibaka ke bakozanga mabala ko ngai mwana na ngalinga ke bala non papa aujourd'hui dans uzana molonga ni mo fona ke bala na ke tala bo mama mwana manike ina kokati na kokati c'est que to bota fiasco fouti alo ba mapa o ya fouti Babia vilain Prince Babia vilain Babia Prince Babia tu es papa bangoti bon aza vilain maman na te vilain personne qui to vilain mais ya kozala boye au monde apé ses ans même tout na eza vilain mutu anani mutu na ina kati za vilain Prince Babia na olobani postant abotami omoni mama para na mama na ye papa para na papa na ye leki para na leki na ye ya para na ya na koko para na koko na ye oncle para na oncle na ye so komona ba jar ya mutu ya zawana za azolakisa soni ya mboka po ye azo défendre biso te mais yenda azo maudire pays manike donc na lien ya 5e génération na ye taka na lobano mama na ye wangani na hôpital de Adem asundole na hôpital ya mela libele mutu a médecin ba master wana manike nazana ba A1 et tout nazuta otanga yo comme loi géographie nga tangi yo donc yo koloba lisu te comme pena loi géographie na tangi yo pena yo na tangi yo makasi na tangi yo tala nga na koli na quartier moko boye to koli na ba shege na matongi donc eloko ez injure na ba parents nga ba apprendre yango te na zuango dans la rue parce que tala ka shega finga d'injure te aka na moko to kabwani papa kebo mama kebo soni Yesko il lo récupérer donc nazara na bango na bi ben jire belé ya mabe ya kisasa mais ce que classe nde na bonzambe nde bombanga donc bato tout ba cracher le ferré ne bolo ba betano moko oyo ko panza ngana te na bato na ndako ko panza na lingi de bato ba tala ngao ba grand poète lo ba bera de prince des amunda donc lo ba ve na biso pepe mbongo maboko banki lo la ba président Fachi Patala chaîne ce qu'on a moi lo na so na lobby on ka donc na ebité na ba page tout et comme ara yango po ekemabe comprenez que nous sommes en direct avec Madi Sobana Gel Show le binelo hotel Gel Show aza mutu aza na crise ya bolingo mobali moko ta ko linga ye na sevo ya zango c'est venu na biso déjà ngana tikaki makamutu ezaki na folicide mo babenda makila Olivier Kande 25 ans de métier Kande to sola ki babenda mo makila balandela état de santé. On comprend. Donc j'ai le show et ça mesure de grâce au yawa. Azaki kutuna batake mu quarantaine, yé pena zora soixantaine. Ya no tout temps na batute. Na kamwena na PC micro pa loba. Micro on a faut ba bien. Micro na match à quarantaine. Oh azaka na quarantaine. Qui ça ça va non mon a petit on a monnaie donc ah non mon on a peu sous-pétin. Dernière question, dernière question Isa vidéo pour faire Vassaleli ou Ranson et créer nous n'angamba bata quartier latin na era matanga ba soutenir bino ba chebino ke boza bana na e wa mwana kofolo mide mais bino bo pesi tendance ya papa mususu te wa jamais na rolo ba ke ba pesi tendance chacun son tour chez les coiffeurs.
ata suki ne comme le la zamba chacun son tour chez les coiffeurs faire rigolo za respect na ba papa na yi aza respect na ba yana mazape moi na kofelo mide kasi on to sola quartier latin maison hôtel non nzembo a liberté wenge musique quartier latin pour arriver ça qui bango nyonso arriver ça qui banda na temps ya zaki na temps ya passe mais arriver ça qui peut quartier latin na ndenge na yi mais kolobate que oh non apesi l'avantage par rapport à pour makambo ya quartier latin biso kota rango to ko kota ngo lelo so bungeli kofi na 10h yebra ke dans 10h30 soki nyama kor ayete to nan bomo na bagola ba sa musala na suka ngana yo conclure en tant que bataringi mais bozongeli ba papa kala te ko zongela pe to zaki na bombanda te to wela rappel lokote esprit wenge to ko mingi kambo aden yango le réseau les lisana ba jeune musu ba jeune garçon ba olela pona aden ba jeune garçon na kasi te to mona ka ndemi musique yango zo kende donc tant ba pesi yo mona suka ya boue do yo garder ki mona suka no wana po mona pe ke ba ya pe bazalaki po mona suka para na suka na ye mona suka bo wa vena mona suka musuki et sengelo mo fo ya sala pour yo à défendre famille na bino à défendre les bota na bino projet qui est bien pour na sima na yende bino boko tombo ma ils ont balé que dingwe ba simba ba ngoli souté balé que ya famille dingwe yo ya boyo betale que dingwe to ba biso ata to bande mbata rolande pe ya libisa nga boma motoko ko ça vient na million de pardon rembembe ko ta na palais on comprend donc lolo ba fait rigola ba makambo bazana par rapport à ba ADN ya wingi musique à to wingi 4x4. Donc, déjà nous chutons vers la fin de notre émission ou de finir notre entretien. Je sais pas mot de la fin non, par rapport à l'émission parce que j'avais dit qu'on a que 20 minutes de l'isolo et puis dédicace nous rapidement. Belé au foba. Mot de la fin ngai ezakaka donc boya ebelé les 30 na barbecue ya fait rigolo la palzuria boya bozali belé boya te pona idée à salaire pour boluga place salaire na bino zalaki ba ofuti la bino bato ba yaki na faire pas faire pour na koluka mbongo to salaire donc bokolongo ebelé pe bokosilika trop. Mais si vous avez considéré bino moi valeur wana ça la bien que boya na idée que ba ko futa biso donc eloko wana bolongo la ngona ba palin o ya ebisaki ya defa ki ba mapa bato boya les 30 ba pesa mbongo ba futa ye na ebité ceux qui mère de chibambe femme d'affaires akoki ko telema makambo na zoloba donc faire rigolo la zam bien patrimoine photo encadré to bercé pour lobby européen les maires to par rapport à joie donc après ça le meilleur par rapport à jouer pour lobby et ça nzambe lobby ko lekalelo donc na rosalengrate batu TV moko ba ikebele Kinshasa balabala mwa pe kino soso ujana na bendi pe famille amani kesoki mani ke bo benda matoyi Jaël soki Javel show na bengi yo combien de fois Javel show au salara bien pour na ilamba ya pembe engenga mekeba na komela yo pour mutako ko kufa donc oza vraiment contagieuse yo faut quarantaine zalaka na yo donc na ebida ba dossier na ona ba 1 na bino tout na ba pesa ki yo mbwaki la wana donc madi swaba na yo mukala ya ferigola mikolo bazo benga nga ya baleki na ele bataringe na rosalengrate na moni base solide de ferigola palzuria et de muzamba l'intouchable bestino bilele mère nanga Véron Pindi ne Champindi plein de grâce na pesi mbote nanga lisusu na kati ya Paris na moni masananga na États-Unis masananga chakuza libula mandefu na pesi mbote lisusu na Mr Shagi Mavoka na pesi mbote na de grâce Masamba na pesi mbote na Rodrigue Masamba na pesi ba mbote na ngai na pe ba félicitations na Masape ndeko na ngai Glodic Biokisa na kati ya Paris wana ndenga uti ko balela biso mwasi ya kitoko biso famille ondi tozana simana ba boza ondi ba Emile ondi mafweni les amoureux de cœur en Paris na pesu mbote na ngai na Lady Maître Masanangai donc sika zali na omona calamité album l'histoire tous les chansons na pesu mbote ba Gaulois ba Gladiator na pesu mbote na ve na ngai wa bisinga bit photo salango to asimango ve patience boss bosombe na pesi mbote na Robert Kiliba leki ya papa wimba papa Ochudi l'homme capable na pesi mbote na ngai na héritier Mobiala la Stoni Mbunza Orsini Lumeni mbote na ngai lisusu na masana ngai Nigo
national bambote na nga na bapatron lokola bapatron Costa Couleur baya dada mundosi na kati ya babandalo wana ba Eric Mandala bapatron lokola ba Boss Bosenge na kati ya Canada bapatron lokola ba Jeff Bokungulu mwana bokunza mpela ba Junior Malaisa bisomba somba ya baleki na ye donc ngai madeso bana leki ya ba Blachette kiala ya na ba Tony kiala Richi kiala na pesi bino ba mbote Persi kiala donc ngai papa ya ba Sairan Sakala le 29 anniversaire à moi na ngai na yebi ke ya ba griffe na yebi ke vina ngai mayatuma mayamoto venu ngolo no benda ka tai pona ba pièce wana tala ka tai na ngai donc balakisaka mwana te kofinga fo kolakisa ye nzela ya nzambe mpo ntango olakisa mwana kofinga koyeba bainjire mosusu na kanda ntango kofinga yo mpo yo nde olakisi ye olakisa efingaka ye ye mpe mosusu azongisela oyo ata siko kanda yango ezalaka ndeni ntango yo ye afingaka kuna yo yokaka ndeni fo azongisela yo donc bano baoyekolisa bino kofinga donc tv eza radio te mokokoma nzela ekokomela yo mokuse makolo ekokoma yo kilo ndenge ayimbaka faire egola. Ok, on est arrivé pratiquement à la fin. On a pu se venir à notre dédicace. Merci à Batuto Balinganga, merci à Batuto Batala. On est arrivé vraiment à la fin de cette émission. Merci d'avoir été nombreux en train de nous suivre. Je vous dis ciao, ciao. Non, juste côté rapidement, pardon. Batubayate, Obanda Bangomabe. Obanda Bangomabe. Invitation à Ardoise. Mais avec divers, invitation en bois. Netika Kabasali à mon Joseph Tata Moboko Léaïs. Grand menuisier. Invitation en carton. N'a pas follow le lango. Jardin de laine. Invitation à boy. Bon, moi, mon colo fait il a tamabé. Maison divers. À Bossali Binoté. À Tchelibinope promotion. Angolais à Pamba. Maison divers. Balingamboka boité. Vous êtes trop amoureux du pays. Wow! Given! Vous exagérez. On n'aime pas le pays comme ça. On n'aime pas le pays comme ça. Congolais solo.